Vinde Makambo. Merci d'abord à la présidente Nanga, chef Nanga et patron Nanga, maman Christelle Mamou. Christelle Mamou. Merci na Molonga Ninae, Papine Zolamé depuis Paris. Bonjour à toi mon boss. Donc merci na balani na biso ba boyen biso tout. Binomo boyeba maestro soya bimisi qui actualité ezali place wana maestro héritier yo. Merci pe na caméraman Ngai Derrick azo asimbi ba image boye nae boso bolandi naza en pleine ville naza kati ya Gombe moi ma soni ezala mais naza na o ya bino l'artiste babengi contre-maître Tomoni Taboche les perques. Bonjour Taboche les perques. Bonjour Wata. Taboche na mon coup c'est mort donc naza obligé on va noter le rabou. Donc santé ça va? Oui, santé qui toko kando zomona. Tu sentir que bientôt là dans 2 jours déjà au Kokisambula ya Sika Taboche les perques. Artiste en cas il y a light music et puis le lot contre-maître c'est ça. Oui, je fis et puis tu fis l'artiste en cas il y a light music oui et puis maintenant je suis contre-maître. Merci beaucoup Taboche les perques. Mais moi on a Katia art promo cell news batoazo tala biso bakoye ba à part light music au beta music place mosusu te. À part light music na banda na ba praille na banda na ba chorale et puis na bet na école d'adoration pas Franck Moulaja na bet na étoile de louange Yannick Tumba Prince Mbouyi. Et puis la musique jazz na ville na ba Wallonie na ba de la Gombe et puis na bet na free jazz na orchestre ya Francis mon professeur Francis Chesco na pese ba mbote bisi kazali et voilà. Donc ce Tolandi bien aux arts ressortissants ya ina parce que tant light music et banda et banana na style mo ya bana ina bazaki moi trop yo pe ozaki parmi ya bana ina wana ne ming ngai. Donc Ina ya solo. Ina ne tombera jamais. Quand on parle de Ina ne tombera jamais dans la light musique, on voit directement Taboche le Perque. Taboche le Perque, c'est tellement qu'on est un peu en passant. Je vais savoir, but d'abord, il y a départ dans Bino Boutique à light musique pour le lobo comme na contre-maître. Oui. Moni kolongwa to kozala na musique to kutango. To kutango déjà le sikate et puis nzamba ebina sala mamnae. Nzamba betina ni mabanga feza na matadi. Omoni eza kolongwa te za kaka ne ba lo barati. Koli faut sa pêche mena yo et puis voilà. Ma be ngeza so ezo simba te lo ezo simba gloire à Nzamba be na ta chemin Nzamba roulage. Na ngai na yo kilo bina za ki nande kona moko o peto solo la ki na ye moko ya o ba bobana na bango aisi ngai mamango ko to esimba te tozan akin total mais na mona ki dernièrement ce qui m'a camboyé simba te to ke bangola te to sala ba plein te to disque d'or to disque comment dirais-je un trophée te Kanyaka meilleur clip de l'année ba retombé on a déjà bilan ça positif. Bientôt là, token de Dubaï, token de South calendrier est chargé. Ce qui m'a envoyé Simba, on comprend que m'a envoyé Simba. Donc les pères que tous en a je crois que merci na Edo Flash, tous en les pères à Bolanda Lisolo on est les okende malembe. Les pères que tout le monde qui Bokenda qui bozaki 3 bozaki en tête Ibrator contre maître Yo et puis des konabino mususu. Qu'est-ce qui est fait à ce que les loyo kangamaka na Ibrator pendant que il n'a quand même Ibrator oui parce que Ibrator c'est un grand chanteur. Avant on vient à parler depuis Vanenda comme plus de 8 ans. Et puis c'est un grand chanteur. Il est bien dans la yemba. Azana makambo ngana na kati. Azana kaka na vision rumba te déjà. Aza bluesman, aza jazzman, aza belé. Mais avec le temps, on a essayé peuple congolais ba comprendre. Muni kolongwa kana na soko na kozaliza ezama mkuta ya musique. Maso morte zaki na ye. Ba bonne chance ici kaza. Da singa sa chemin na ye. Ba bonne chance kolongwa bisepe tolongwa. C'est tout à fait normal. Ba bonne chance ici kaza ni. Mais un ressortissant de l'INA. Donc tu es un talentier, surtout l'année on bien tu es un talentier et puis surtout tu as archive nayo aux agrand tout le monde en pena aux agrand mais pourquoi pas pour ça la paix loko nayo mo soit kokende soutien de konayo a keba produire et wana ko la leader to ko sala et loko comme orchestre pesa même bien ça te faut ça na makambo na nzoto ba mususu ba salama faut bazala ba diriger bon pas bato d'accord comment tu vas venir ça te dit on a comment orchestre non pas tout ça ça m'a pas à diriger et pas battre et voilà
Je crois que Nassima contre maître Ibrator Boza mambozo kende kitoko so tali kande nazo komba mambozo kende kitoko tema na pressé bon zelanga fona na do voyager lelo siko bono kacha brata fona ke sala kande ngezala. Ah oui, en tout cas merci beaucoup Taboche le père que naninge au Pesibiso. Oui ngani na pesino merci CL News ya Christelle Mamulumpungu na pesi mambote siko zali internet tout bolandara CNL News ba information CL News ba information vraiment na source quand à moi pour finir na pesi mbote na Guy Basket bienvenue à Kinshasa des continents fa basket sur la poto la Kinta Kisenda merci pour tout le Lampinga na pesi mbote na Freddy Matoto les solutions de tous les temps na pesi mbote na Mika Moulanga merci pour la 30 kg Mika Moulanga merci pour tout Mika Dilanga de moi et puis na pesi mbote na contre-mettre tout donc King Douma Dabikou la levenga ngarno de Mutango Claude Ngangala Héritier Vamachi Congolaise JC Mudabantu Casquette Meto Motopamba Barni Seodia Stella Mouvuma Banatu Yaina. Ok, merci beaucoup contre-maître les percs. Je crois que prochainement tu le KO, tout sur la moi trop na rêve. Merci beaucoup na balandi tout ya CL News na vie qui est aussi sina contre-maître awa na Katia ville. Maestro kaka ne to lo baka actualité et fanine awa actualité et fan na CL News. Mamu Christelle Lupungu na pesio ba mote place aux ali. Merci beaucoup na yo na espace au pesibiso. Merci na mon boss, mon patron aussi. Papine Zola Messo depuis Paris, merci Nayo, merci Naïdo Flash, Maya la fille capable, la Mendez depuis Luanda donc à Karima Mincho, Babi Didi Congo, mon ami depuis Angola, merci Penayo Thomas Massoudi depuis France, merci Nabatuto Obo Landa CL News, merci na Elik Masanangai. Oyazasi la caméra, merci Nabino tout. Ciao, à la prochaine. Azali frère en Christ et le cousin en Christ, papa pesa héritage. Azali sœur en Christ et le cousin en Christ, papa pesa héritage. Papa yo pesa ki vision, pesa biso provision, tolingi tomona na miso. Esika maele ya bato esukaki yayo ya bandi salela biso ya binene. Esika maele ya bato esukaki yayo ya bandi salela biso ya kokamwa.